ndeko mwana mama yo oyo lula bokolongono ya nzoto yo nde olingi ovandisa nzoto kolongono. Voici un produit naturel, Maxi Bien-être, produit à base de plantes naturelles, restaure dysfonctionnement l'érectile de l'homme et redonne à votre corps l'harmonie et la santé. Pona bonzenga ya nzoto nanga, pona bokolongono ya nzoto nangai, nga na poni nanga, Maxi Bien-être. Maxi Bien-être en vente partout dans le monde. Vous habitez Kinshasa, vous habitez Belgique, vous habitez la France, vous habitez l'Amérique, vous habitez l'Irlande, vous voulez consommer Maxi, appelez-nous au numéro qui défile au bas de cet écran. Aimable internaute de Congo Millennium, merci de vous savoir très nombreux branchés dans votre site le www.congomillennium.com. Toujours dans le cadre de votre émission Qu'une réalité. Aujourd'hui encore Qu'une réalité vous présente son nouveau numéro. Il s'agit du phénomène Beta Tonga. Le phénomène Beta Tonga ou phénomène showbiz comme il se dit à Kinshasa. C'est quoi le phénomène Beta Tonga ou le phénomène showbiz? Ezali kambo ya bana mibali oyo actuellement na Kinshasa bakomi kokende ko se faire coucher et pas ya baninga na bango mibali pour na suka ozwa $100. Eza na ba soi-disant ba prêtre oyo bavandi na kati ya Kinshasa suko yepa na ye yo mobali yepe mobali akushe na yo suko na ngo apesi yo $100. Tête moko $100, 5 têtes $500. Tout l'an de suite avec les images d'Olivier Divididi. Bonjour messieurs. Bonjour. Toye ko surprendre esika ozo coopérer na yo. Oyebi phénomène bazo benga micro na Kinshasa showbiz. Bon, merci d'avoir pour la question. Phénomène en tout cas, il a phénomène moko, il a vraiment phénomène inquiétant quoi. Il a dénaturé la société nabiso parce que d'abord sur le plan biblique, il a strictement interdit il y a majeur ma pratique wana. Surtout zone de tiki bible de zone siko naninga suba couture suba bantu. Phénomène wana phénomène moko sacrilège. Ils ont malamuté, ils ont dégradé la valeur ancestrale de la biso, la valeur culturelle de la biso. Donc vraiment il y a un phénomène moko il a ma bé ma casse. Ezolo belayo nini komona mwana mobala ndimi apesaka ne sima na ye et ya kushana bana mibali mususu kaka po $60 abika. Eza dit à quoi? Bon, de toute façon il a un bien mal acquis hein. Et qu'on profite puis na le remonter, ba pratique wana ba genre pratique wana bon hein. Et ba pratique mo ils ont même ba malchance pour même sur le plan santé et que même sous ba genre épidémie mobo et pour ça faisable parce que accouplement ils a entre deux sexes différentes. Donc ça va phénomène mogo et ça approprié en Afrique, approprié en Congo, approprié en Bantou. Donc ça fait dégrader valeur ya moto kati la société. Conseil no pesa na ba jeune au bazar comité kana ba pratique wana pona ozombonga masanga. Moi je conseillerais seulement aux jeunes bazala bazongela droit chemin, c'est-à-dire bazongela le principe ezaka que non travailler baluka musala soit ce musala ezate pas créer ba occupation moi meke de choses passer la nengwana mais or ko zomba mbonga façon wana eza malamu te peut-être pour que se livrer on sa ba vie ba ni osuma ba pantalon blo moi nengwana mais suka et ko profiter na rien. Donc on se dit que on écourter vie na yo. Donc là on se peut ba bazonga va na droit chemin ba changer ba ta l'avenir na bango pour nous ba bango plus que wana. Merci. Bote papa. Bonjour papa. So koko tombola mungongo mkie tosolo belikamba phénomène bazo benga na Kinshasa showbiz okomona elenge mobali azokene komitika bana mibali msusu balala na ye kaka po bapesa ye $100. En que papa na phénomène wana okoza koloba nini? Papa na phénomène wana likamba ya kolobeza te. Na monde na mboka na biso bana bakoko na biso batika biso likamba wana ezalaka te. Jamais nga congolais na kene kozwa makila ya mundele ngana zana nga mundele te pe na kotika la kozala pe mundele te makila na nga izo travailler tant qu'africain biloko wana ezalaka te na mboka na biso ba o wana bato bazokene kosimba bisimba bazo sala bambongo ya bakisi na bango opesa nisi batia yo kune loko msusu o mwasi azwaka wana ezalaka te papa wana biloko wana ifo bolongola na mboka.
eza kobebisa mboka. Conseil nini opesa bilenge oyo baza komitika na mosala ngo? Baconseil tokopesa bango batika mbongo esalaka mutu te nde mutu asalaka mbongo. Kosala mbongo ne suffit pas, il faut kende liboso pasi oyo bazosala kindumba tozofinga bango. Nazana mwana asala kindumba kezwa mbongo kindumba bato bazofinga na balabala. Koma yo mobalo kesala kindumba marque mwana batika yo. Jamais totika yo. Merci beaucoup. Otendeko, nini osala ngo ya kobakisa par rapport à phénomène ba obenga showbiz na Kinshasa? Bon, showbiz eza ba relation moko eza ba mindele. Pona biso ba Afrique eza la raté. Eza ba biloko na bango ndenge basali ba mabala ya basi mibali kuna na niveau ya poto ba mibali na mibali bazobala na yango bazolinga ba memela biso awa. Mais peuple congolais biso na ba biloko faut ba éviter yango. Toza na besoin ya changement, toza na besoin te que non mobali na mobali babalana po lobi na lobi peso $100 azozwa un ano ba spermatozoïde na yo po akende kosalela ngo na ba monde oyo mosusu. Il faut bino ba mibali bozala na souplicité ya koyeba ke loko bango bazosala eza mabe. Donc 2015 oyo mutu na mutu fazala na koyeba ke ne loko bango bazosala eza mabe. En tout cas pona biso ba jeune tozala na bokebi po tokobota lisute tola na mbongo. Bande kwana balobi bazomitika na bango na musala na po kaka na passage moko azwi $100 mais musala eza pasi vraiment lukane $100 azwa mbongo ne ya kokendela kimbuta na pokwa. Bon banda kala kimbuta kute yesika banda kala ezalaka nanu te poko zwa mbongo il faut kende ka bakouche yo mobali. Na yebi te soki phénomène eza ya ndenge nini. Mais il faut vraiment bakonzi mboka pe batalela ngo ba surveiller oyo komona na ndenga na ifa beta boloko po babiloko epa na biso ezati. Merci beaucoup. Ndeko mbote baba tombola mo mongongo tozolobela likambo phénomène showbiz oyo comme na Kinshasa mwana mobali apesi sima po ba coucher na ye na suka ba pesa ye $100 yo en tant que jeune ezolobelo nini? Bon au moins en tant que jeune bon wana nan d'abord eza bien ti parce que bon il faut nan soki mutu azana posa mwasi il faut aller no coucher na fille et non garçon. Parce que on a une mauvaise pratique, c'est pas bien du tout. Donc c'est vraiment normal que moi mobile aux autres au pesa na moninga mobile asakana. Parfois il est hein alors utiliser yo pour na makamuna ye mususu. Yo zinzoto na yo pesi c'est un peu bizarre. Au mona a commencé là-bas ni na yo ba chance na yo. Ba jeune balobi monde eza ko évoluer nango bato bazo sala ngo na poto ba kufiti yango bango pe ba koti po facilité na suka ko $100 suka ba coucher yata na 5 personnes na journée bimi na $500. Ah bon mais bon moyen ya ozambongo ngwata te ozomo wana ozoko se livrer na baba na makamave mutu wana aza na ba intérêt avant yepa na yo c'est que aye na intérêt mobo ya coucher na yo akesa ya makamuna nde na lobai déjà conseil ni no kopesa na bilingi yo bazo sala ngo bon au moins conseil eza ke batika na biloko wana. Mbote ndeko mbote tozolobela likambo phénomène na Kinshasa bazobenga showbiz bana mibali okomona ake komi pesa epai ya soi-disant prêtre moko aza na mbongo akouche na nsima mpo na suka pesa ye $100 yo en tant que jeune ezolobela o nini? Bon, moi en tant que jeune phénomène wana naza contre ngo parce que nazo conseil mingi ba jeune ba se prendre en charge ata difficulté ndenge nini ezala ngo makambo ekoleka biso pe nyonso na mboka makambo eza bien te mais phénomène wana il faut ba jeune ba chango à l'écart idée na bango ke muta bengi yo apesi yo quelque chose accoucher na yo oebite ye a bénéficier nini yo bénéficier nini ok mwana mobile a toujours mwana mobile faut toujours atikala na kibo mutnona ya mwana mobile il faut ba tika ba biloko wana eza malamu te. Premièrement d'abord eza mabe spirituellement, deuxièmement d'abord na kibo mutu boye mwana mobile ko jamais ko pesa ndoto ne pas mingane mwana mobile accoucher na ye. Et puis na mboka na biso actuellement gouvernement peut dire côté limela là tu on a bazobenga homosexuel. En tout cas na to conseiller na ba jeune ata difficulté ndeni ata ndenge nini mbongo ba ko pesa yo e ko abuti na lo morote ça on peut lo morote. OK na on a ba aucun quelque part ici peka bongo. En tout cas na to conseiller ba jeune base à la calme base à la sérieux. Donc on a yo est-ce que ça na ba conséquences pe o eza sima ya biloko wana mutu pe ko kutana na ngona vie? Bon,
ba expérience na ngai et dans jeune mo be peut asala ba atu na mingi ti comme qui va intervenir na ba docteur parce que si mané comme déjà ya ko beba de ceux qui ba intervenant à la minute à perdre la vie. Deuxième conséquence ba dona mingi ba lié na makambo et tali science tant aza ko coucher na bongo azo bénéficier makambo na belé o peut-être nzamba acha pona alors ba jeune ba za la pena na bango toujours ba garder vie et ça molai toyebi lobiki. Merci beaucoup. Bonjour Ndeko. Ouais, bonjour. Tosolo bela likambo ya showbiz oye komi na impact na Kinshasa. Jeune bakomo préféré aki apesi na esima bakushe pour na suka zwa moi $100 ya ko renele na Kimbuta. Bon, makambo wana eza nango ibanda nango depuis kala biso ne tomoni yango sika mais banda nango depuis kala papa ba bayemba showbiz esimba monde depuis kala biso ne toyebela te na États-Unis ekoma nango officialisé na ba France ekoma nango officialisé à part kaka bakota ba Sénégal batelemela yango mais ya nango eloko akamwa te bon banoko nde siko na kini nde siko showbiz normalement ya masolo parce que sokoti na monde na showbiz il faut voir maoli lango comme riche mais ah bah tu vas ça l'angora parfois pour la rosanga parce que pour la rosanga moi cage moi jean banini yango mona baya ba sala makambo ngo bon donc on a ngana lo ba yo eza malamu to eza mabe bon lelo nyonso mundela ko mosala to ko molanda to monya ona makambo nyonso na ba téléphone na banini mundela yebo ya Hollanda pe batu ba Hollanda bon yana ngora révolution monde yana ngora révolution où on a recoulé le bas quoi donc c'est bien français na PC staff mbote ndeko likambo ya showbiz jeune ke apesi sima batali mutu et puis suko na ngwa $800 en tant que jeune izolo belonini. Bon, vraiment merci pour la parole et là qu'on a vraiment tant que chrétien nous acceptons à tant mukete. Moi le Congo c'est un pays laïque. Moi ni biso ba laïque to dara toujours na ba structure na biso na ba norme no to tamo on a christianisme. Vraiment so ki le lo na Museveni président Museveni a telemela yango il faut ko bomba muto ada homosexuel. Faut ko bomba c'est pas pour rien. So le ba Mugabe ba telemela ngwana biso to photo landande ba prêtre o ya biso ya Afrique. Le lot bato dans le monde artistique, le camarade Aoudio bon parce il évolue dans le monde musical. Peut-être na quoi na bango ça va. Mais biso vraiment na dehors domaine musical na nenge moko logique na kibo mutu na bo en tout cas le roi ko apprécier comment yon décono mobali abeta na sima a $100 au salon et si ça passe non biso ko ta chance à 5 tête to bimi na 500 mais c'est papa imaginez-vous $500 na vie lelo na kata Kinshasa $500 et ko salo pas même 2 mois. Sors dans la famille, moi j'ai des enfants et une femme. Dans ma cousin, dans ma famille, $500 ils vont apporter. Sur la mission de sac à foufou, sac à massangu, nini, bidon 25 litres à ma fouta. Et si li, na fouti minerval. Et si li, et l'autre, et on ne souffre. Est-ce que bah il y a conséquences dans la langue? Surtout dans le domaine médical. Bah il y a conséquences. La nuit c'est ça, rien que pour nous revenir ça caca. Hein? Ni c'est au côté le bako personne le moussiste. C'est créer une maladie moro, le loro se retrouver le non aux cause de. Donc tout le qu'on a vraiment na RDC vraiment na rolo bayango au leto lukato le lao ba glissement ba ni to telemane ba biloko. Mais tout ça est cause na ngweza rara pauvreté. Mais tu dois encourager biloko wana ti. Donc c'est normal ti. Mbote ndeko likambu ya Mader balobi Mader bayaya apesini kaka sima babeti etonga et azui moi ne fiski na ye ya yo kitoko to mabe. Bon merci na nous papa journaliste Congo Weba ndengo ye na staff du Niero et debout ndenge sabo likambu wana esala makanango na ba mboka mususu to mona ka l'état son cadrango égalisango ezo salama o balingi ko sala ba makambo wana ya balale na masoko ba pesa embongo l'état a égalisé bango donc a sala égalisation a égalisé ngo po ba ko sala makambo na bango na ndenge na bango po so tiki bango ya ko bata l'état kanga ke bon donc esa ma wa mingi bango ba mesana na monde na biso wana mais tant que bo mutu ko mandenge za boy d'autre part ma wa mingi et là ezo sala peno wana esa crise mboka nzala musale zate mutu moya ko sala zate o pesa masoko na e balala ka e ba pesa ke mbongo mais en vrai dire c'est mauvais. O balinyango
basango na ndenge na bango l'état égaliser bango eloko wana l'état a permettre que mibali na mibali bakoma pe kobetana na sima mais ça ma partout na monde ezali ba égaliser bango o balingo sa babiloko wana ba égal l'état égaliser ngo basaka babiloko na bango po tozo mona ngo na monde est-ce que ça peut na ba conséquences mais oui eza nini bon yana ba conséquences yo mwasi yo mobali balala ko na masoko mais liquide wana ba no kote na nzoto makolo so kitso vimiso makolo mona sa propriété alors bandeko na ngai yo basalela kango ba ngono so basangana ba na l'état égaliser ndeto moni na face égaliser